Maman fondatrice, la communauté de Kisenso souhaite la prospérité et la longue vie à cette structure humanitaire. La porte de l'autorité vous est grandement ouverte pour vous accompagner dans l'accomplissement harmonieux de votre mission philanthropique. Maman Émilie Seti Maïnga pour l'initiative très courageuse et louable de témoigner de l'amour aux orphelins et aux orphelines. Tout ce qu'on fait par amour, on imite Dieu, qui est la personnification de l'amour. Bokanga maboko te na ba ko toucher mitema vraiment bazana besoin to sunga bango bazana besoin ba matériel ebele bana mbetu te ngamoko loboko moko ndeka to lobi et sokoli longité mais sote komika a misapata 5 ça va aider vraiment ya ko surmonter la pauvreté na kati ya bana biso et surtout na mboka na biso. Conseil pe nyoko pesa na bato pe baza libanda bakoza pe na ba makoki ya kosunga. Alors ba initiative a boyer, qu'est-ce que vous pouvez donner? Les gens vraiment malamu bato baza musika bukanisa pe pona mabele na bino Congo parce que kuna bozali boza le rôle ba israélite na rat Égypte un jour bolinga bozonga parce que soki bozongi na mboko bosali bolamu le rôle la vida te les amis mabe eza l'interpellation moko na biso na banzi to koti na kata ba loko kuna total nenge bisika baza kolala na banzi yo kontimate ta mususu mwana no ala na ba condition wana ko sebreta so mwana no ala na bambetu moko ya malamu. Et à la peine d'interpellation chaque fin de mois, nous avons besoin de les caca, ma contribution. La contribution, Natango yo zali ko kanisela ba orphelin. Vous avez compris pas dans Zambé. Zambé nde akopambola yo. Donc andi soki Zambé ali bien pambola yo akopambola yo koleka. C'est ainsi que l'autorité municipale remercie sincèrement la fondatrice de cet ouvrage qui, à travers celui-ci, contribue à la lutte contre les mauvais comportements de certains jeunes dépourvus de l'éducation qui s'adonnent au banditisme et aux plusieurs cas que nous vivons à Kisenso. Spécial Sunga orphelin. Tout soutenir orphelinat vida. Nakata orphelinat vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat vida. Isikala bazuza bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Émilie Seti Maïnga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fond même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG vida à organiser activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mongongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas ba provision tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10.
Topé, Bengi Bissona, plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na mama Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Slow Boutique, tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons appris à Kiko. Contre Kiko. Tout le monde a bien reçu de son bail à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le réseau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas mouchard, non, c'est le mot. Pas abusé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Ngo esengeli pe bakende lisusu okoba na mosala. Bila kozala mukuse na yango na kosenga kobengisa Ouezali, représentante pour la présidente, il y a ONG Vida pour Aya, na kati na biso, pour limbo la biso na bokuse, pour la kisabiso, pour tali sabiso, et moni lié oyo, il y a ONG Vida, pour mboko na ba branche na Ouezali Orphelinat, kati na biso, pour akoyeba na ko présenter biso, équipe. Toba ndeko oya sa kosala bango mosala oyo pe asole zala ki lokola zemi tango zeme kotaka ezaka pasta musu komona yango boye me na mikolo koleka leka nde zeme monanaka me ya motu ezala kato moleta solo mama aboti pe mwana amonani na miso ya bato yango pende lelo yo ezali lokola mwana botami wa bonami na miso ya bato nde tolingi tolakisa mwana yango na miso ya bato nyonso. Yango tolingi to bengisa la présidente Émilie Seti Mainga kati na biso po aya kolobela biso aya kolobela bakonzi na mamo kuse emoniseli oyo ya ONG Vida pe moko na ba branche ya Orphelinat. Sous vos applaudissements so bengise eloko oyo tosali oyo lelo oyeba epai wapi euti napesaka mwa likanisi mwa histoire moke ya vi nanga donc nazali mwana moko abotama na ngolu na nzambe epuis esalaka nabundama mingi na vi na ngai kobundama nabundama nakota baprison na assista na mort subite mort moko stratégique ya mwana na nga alors na kopusana na basituation wana nasengaka na nzambe lokola nzambe akangolanga amiminga na banzela ebele nayebisaka nzambe ke ifo nasala eloko moko po etushe motema na yo me nayebaka te eloko nifo nasala nakobondela nzambe amemaka ngai na kotala batémoignage ya bana oyo baza kosufrir na monde na biso nakomaki kokritike nayebaki te ke kotala baposo na biso nde bana baza kosufrir esalanga mpasi alors nakomaki kokritike na biso bazokritike biso banoir tozalaka bato ya mpasi or leka ezalaka bongo te nzambe na nsima nango ezalaki na histoire moko monene nzambe azalaki kobombelanga
Mais moi qui m'a posé la vision mondiale. Et c'est là que j'avais compris que dans le monde, bana baza ebele bazo souffrir. Alors comme manga boye, na koma ki na posa na adopter moi na moko. Na posa na koma ki nango, na zoki occasion te parce que nazaki na makoki te. Mais na ki nzambe ke faut na adopter moi na moko, faut na zwa moi na moko na bokola. Et pona kaka, ko pesa matoni na o salila na vie. Mais la volonté nzambe c'était pas comme ça. Un jour nzambe ayebsinga ke non. Ozo ko s'inquiéter mingi pona ko zwa mwana. Menga nzambe na ko pesa yo bana, na ko pesa bana ebele. Alors ko pesa nga bana ebele na yeba ki te zalaki nini. Et comme qui que kopesa nga bana ebele zalaki atalisa ki ngai bana moko na donc akani ka miso bona moni bana moko ebele liboso na nga bazaki na passe kaka ndena zaki kotana publicité. Du coup na comprendre ki te na jusqu'au mona moko na simbi boye, du coup na moni vie à mona na échanger na lati uniforme. Na comprendre te alors na kutana ki na ndeko na biso dollar qui est là. Na bengaki azali mosali na nzambe to priaki na elabi tala loko na moni zabo ndalo bidanga mase ya nzambe azo senga yo kosunga bakfala. Alors na yebaki te to kobanda boni ti na ndenge nzambe memi biso ti to kokutana donc volonté nzambe ezalaki abimisango na mokili po bato nyonso tu bamona mpona kosunga biso. Alors tokutanaki na frère nayebisaki to kosolola mais nzambe loko alingaki amimango na mokili ayo kosala ke to koleka na nzela ya papa chic. À partir de papa chic to komi na niveau to komi nango. Alors objectif nanga penza ezali kosunga bana na biso surtout pour la éducation. Nzamba betaki c'était éducation ya bana na biso na Congo. Alors na mitunaki to kosala ndenge ni. Na nzela papa chic ta na pesi ba idée alobi on peut le faire. Alors to bandi eloko yo na niveau to zokele nango na yebi ke Nzambe a suscité batu ebele na monde entier. Na kutana batu ebele na yebi na bamboka ebele ona na yokate na vie nanga. A suscité bato ebele na mokili ba tout ça mina eloko yo to telemisi oyo donc yango bomoni ke leo tozali pona ko fongola yango po to kene nango à partir à lelo ebanda musala ebanda selon la volonté de Dieu. Yango nezaki bref ndanga pona ko musala oto banda. Je voudrais te remercier tout particulièrement pour ton affection, pour ton implication personnelle à nos côtés tout au long de la réalisation de ces beaux projets, ainsi que pour ton accueil chaleureux dans ta chère ville de Kinshasa. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre vice-présidente, Madame Lydia Seti, Monsieur Zeno Seti, Madame Mado Seti, ainsi que la famille Seti, la famille Koura et la famille Mazangi qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Mes salutations et remerciements vont également aussi à l'endroit de nos frères et sœurs membres de l'orphelinat Vida qui ont effectué des déplacements pour prendre part à cette cérémonie. J'adresse également mes salutations et mes remerciements à mesdames et messieurs les ambassadeurs ainsi qu'à tous les représentants du gouvernement. Merci de votre présence distinguée et significative qui me va droit au cœur. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, je suis heureuse de célébrer avec vous l'ouverture d'un centre d'accueil destiné à la prise en charge des enfants en situation difficile. Nos actions et réalisations menées dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social convergent donc toutes vers ce même but, offrir un avenir meilleur à nos enfants. À ma qualité de présidente de cet orphelinat, je suis particulièrement préoccupée par le sort des enfants victimes de traite et d'exploitation. C'est pourquoi la Fondation Vida a décidé de mettre ses moyens pour trouver un centre d'accueil dédié à la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Nous avons choisi la commune de Kisenso pour abriter ce premier centre dédié à cette problématique, car sa situation géographique est une zone sensible en matière de traite et de transfrontalière des enfants. En effet, dans cette partie de ville de Kinshasa, Kisenso, de nombreux enfants sont abandonnés et maltraités. Ces situations pénalisent fortement la scolarité et l'éducation de nos enfants et compromettent leur avenir. Ces centres constituent donc une réponse opérationnelle et stratégique à la protection de nos enfants victimes de traite conformément à notre plan d'action. De façon spécifique, le centre d'accueil Vida, assurera à ses pensionnaires un encadrement moral et psychologique adéquat avec des encadreurs spécialisés, des soins de santé et une mise à niveau scolaire. À cet effet, je voudrais remercier chaleureusement tous les donneurs de l'orphelinat Vida, précisément Mami Malutama,
Maman Angélique Elisabeth, Madame Françoise, Madame Liliane Ongenda, Maman Kato Diedos, Madame Nicole Yaki, Berger David et tous les autres, j'en passe. Leur soutien a permis d'assurer une excellente prise en charge de nos enfants et c'est là à saluer et je vous demande de les applaudir plus fort. Mesdames et messieurs, à présent, je voudrais remercier sincèrement tous nos généraux, donateurs qui par leur contribution ont donné vie à ces beaux projets. Qu'ils en soient tous sincèrement remerciés car c'est grâce à leurs dons que nous pouvons accomplir des miracles. Ensuite, je voudrais remercier tous les partenaires pour le soutien significatif qu'ils nous apportent dans nos efforts pour que ces projets soient réussis. Je vous demande de les applaudir encore plus fort. Enfin, mes chers enfants qui seront reçus dans ces beaux centres d'accueil Vida, sachez que vous trouverez ici toute affection et l'encadrement dont vous avez besoin pour retrouver une vie agréable loin des difficultés que vous avez endurées. J'ai personnellement mis beaucoup d'amour et j'espère qu'il sera pour vous un foyer chaleureux et où vous trouverez des moments de joie et de bonheur. Et je ne saurais finir mes remerciements sans m'adresser à mes collaborateurs de la Fondation pour les remercier du fond du cœur du travail extraordinaire qu'ils réalisent et à mademoiselle Marisa Fleur de Dieu qui m'a accompagnée durant mon séjour à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je formule le vœu que les fléaux de la traite et d'exploitation des enfants soient éradiqués. Soit éradiqué à tout jamais pour le bonheur de nos enfants et pour un développement harmonieux de notre société. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence, je déclare ouvert les centres d'accueil Orphelinat Vida destinés à la prise en charge des enfants victimes et des traites d'exploitation et des pires formes du travail des enfants. Et je vous remercie. C'est lui qui les représente. Au milieu de nous, il y a aussi des gens de la DGM, il y a les services de l'ANE, il y a aussi le ministère, le représentant du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire au milieu de nous. Et sans plus tarder, nous allons passer à la coupure des ribans. Et par là, j'invite le représentant du bourgmestre, lui qui est parmi nous. J'invite le représentant du bourgmestre de nous accompagner à ce service. C'est celui qui va couper les ribans. Il peut se présenter. Et j'invite aussi la présidente de l'ONG Vida, ainsi que les autres autorités de nous tenir debout. Protocole. À la coupure du ruban, je demanderai aux représentants du bourgmestre de dire un mot par rapport à cette activité, par rapport à l'inauguration. Madame la Présidente et vos collaborateurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers enfants orphelins, dans un premier temps, je vous présente les esquisses du bourgmestre qui devait prendre personnellement part à cette manifestation qui a un caractère plurisignificationnel, mais empêché par son emploi du temps très surchargé. Mais il est de cœur avec nous et remercie très sincèrement les organisateurs de cette rencontre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la cérémonie de ce jour sera gravée dans les annales de la commune de Kisenso, car cette structure vient de témoigner ce jour de son souci majeur, celui d'encadrer les orphelines et les orphelins
en vue de leur épanouissement heureux au sein de la communauté de Kisenso. C'est ainsi que l'autorité municipale remercie sincèrement la fondatrice de cet ouvrage qui, à travers celui-ci, contribue à la lutte contre les mauvais comportements de certains jeunes dépourvus de l'éducation qui s'adonnent au banditisme et aux plusieurs cas que nous vivons à Kisenso. Maman fondatrice, la communauté de Kisenso souhaite la prospérité et la longue vie à cette structure humanitaire. La porte de l'autorité vous est grandement ouverte pour vous accompagner dans l'accomplissement harmonieux de votre mission philanthropique. Que vive la RDC, que vive l'ONG Vida, que vive la commune de Kisenso. Je vous remercie. Acclamons. Donc, l'orphelinat est ouvert. Là, on peut entrer. Maintenant, on passe à la visite des locaux. Donc, visiter local. Donc, visiter bâtiment, bisika. Bana na biso bakwe bana kofanda. Solo orphelinat ONG Vita na Congo et pour aider dans la partenaire. Vous allez pouvoir visiter le local de bâtiment. Ici, par bana oyo basungami bana oyo babakisani na babusi na kasi orphelinat Vida na motema ya mawa eyebi na kozwa mama nsala ezali kosenga fikia moko na moko nde kosala ete solo mosala ekende liboso. Vita solo bana biso bakende liboso. Orphelinat ezali kaka moko na baplanche na oyo etali ONG Vita. Mpona bana na biso. Là, tout à l'heure, on va la remise, il y a balo, il y a bana la biso. Dès que tout à l'heure, pour ça, les gens qui ont bolingo, tout à l'heure, on a bango. Biso peut tout à l'heure, on a bango bana.
moko ba innocent ezali makambo komele bango na mokili bakuti ta mosusu basotoli chapena kwa ya bolingo ata na bosenga ya affection yango vida ezali kokabola bolingo wana epai na bango lakisete ya solo toza baboti biso lelo toza bapapa na bino Quand il demande le nom. Ok, tobeti maboko. Tokoba na koremettre na ban président na koremettre na quelques représentants. Il y a l'État représenté en Mokuna. On est allé le Monabiso, l'Orphelina, Vida. Qui vont se présenter. La bourgmestre fait Sengeli Sala. Comme la bourgmestre fait, oui, aïe, autoroutine de l'aïe. Ça dit quelques échantillons à Mouana. Et quoi prochainement, tu vas la routine d'abord Moussous. Zali kokoba na makambo na biso na mosala na biso tosilisi l'église ya balo tolingi maintenant mpe toyoka mpe avi ya bana na makambo esalami toyoka mpe bana balobi nini oyo ya bilamba yo lobi nini Obama Kasi Samuel. Alobi, merci na ndenge toyebi na kosunga bango. Merci na ndenge bayebi tozali kobokola bango. Ya bakisi sikoloba, esuka kaka boyete. Aza kosenga bato nyonso ya motema malamu. Ya motema ya mawa baya lisusu mpe kotia maboko likolo na vida kweta solo vida ekende liboso ekoba mpe na kotangisa bango toyoki mpe mwana mosusu abi merci na bolamu oyo vida esali mpo na bango mpe nzambe apambola vida lisusu. Ndenge mama vida mbala moko. Tadi po na ye mama eza vida. Vida azupe kombo mbala moko mama vida. Na onoso basali po na ye Nzambe apambola akende pe liboso. Tika Nzambe makambo na biso oyo toyelaki na media lelo kati na esika oyo ya inauguration. Ingolo baita solo vida na oyo etali branche na ngo orphelina ekomi polele. Yango efungwami mosala ebandi. Ingolo banini tangu bakati basinga elakisi eta solo epesi biso nzela ya kokota. Epesi biso nzela nini ya kobima mpona kende koluka mpona bana oyo. La mokolone asuka te. Na bande da mokolone ya liboso. Mais ezala mokolone asuka te. Efungwami mpona nini? Po lobi ozwi saki ya loso ya kotikela bana. Ezala interpellation moko na biso. Na banzi tokoti na kata ba loko kuna totali ndenge bisika baza kolala na banzi yo kondimate ta mususu mwana no ala na ba condition wana. Oko sepreta so mwana no ala na bambetu moko ya malamu. Ezala pe interpellation na yo chaque fin du mois. Ndenge Nzamba ko sunga ko tana motema na yo le kaka otika kama contribution na yo. Otika contribution na yo. Na tango yo zali ko kanisela
ba orphelin oza kovuma epai na nzambe nzambe nde akopambola yo nzokandi soki nzambe alobi apambola yo akopambola yo koleka tika nzambe apambola biso présentation de la vision. Je voulais juste demander à la présidente qu'est-ce que cela signifie vida. Oui, vida signifie la vie. C'est le nom de vida. C'est ici les enfants vont trouver la vie. On leur donne l'espoir de vivre. Ceux qui ont perdu l'espoir, ici ils vont les trouver. Donc on va les chérir comme nos propres enfants. Et c'est dans quelle langue? Vida. Vida c'est en portugais. En portugais. Oui. Ok. D'accord. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Abanzi ta solo moi eloko ya moke ezali oyo ebongisamaki mpona kogrignote mwa moke banzi tokomi na suka na tiki lisusu maloba epai ya présidente mpona remerciement ya baautorité na kati na esika oyo mpe na bainvité nyonso basali ya nzambe nyonso bazali kati na esika oyo. Vraiment, ça me va droit au cœur. Il y a au moins que botiki ba occupation na bino boye komi pesa na pamboli d'abord nzambe oyo engagé biso na kati nelanga na ye parce que eza volonté ya nzambe ti tokomi na niveau oyo alobelaki nga nayoki mongongo na ye tozokoba elongo na ye adispose mpe bino mpo bokɔta na kati na likambo oyo amona yeke nga mona okoka te ifalaki babino nyonso tu boyoka ngo mpo tosala mosala elongo. Vraiment je vous remercie au fond de mon cœur na oyo nyonso bosali na baprésence na bino kati na eloko na esika oyo. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Zambalola amona bino et puis nazo pesa message pas bana na biso ba fallait na kati na eloko yo. Okufela mama eza suka mokilité. Donc okufela mama ngelo bateke na mitiki ngape na okufa. Nzambe oyo alobi ki azali le père des orphelins akobate la bino. Biso na kati ya ONG Vida tozali wana mpona bino tokosoutenir bino tokoaccompagner bino tout au long de votre vie mais yo moko fo milinga yo moko fo mipesa po te nzambe mpe asunga yo. Donc napesi bino message d'encouragement kozala fort peu importe ndenge ozali milinga yo moko mitiake non je suis capable naza capable ya kosala kokoma quelqu'un dans la vie soko tie message na kati na yo tu vas avancer dans ta vie. Alors courage, nous sommes là pour vous. Donc tu peux soutenir bien na nyonso tout autre kozanango nzamba pambola bino et merci à vous tous et pour votre présence que Dieu vous bénisse. Voilà beaucoup ba lisusu. Donc ça la prise à ma photo. Ça la prise à ma photo. Rangé par rangé. Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, à partir de Ndaku Nabino, téléphone Nabino, partout où vous vous trouvez, partout dans le monde entier, en tout cas, c'est bien moi, votre humble servante Gloria Moussambaï. GM de Babenga, toujours moi, c'est Pembe. Na compte, il y a Chebiso Télévision, il y a Yemoko, le président Chic Moukadi. Ah, tout ça, bon, orphelinat Vida, les Aaki Bongo. Ouverture, il y a Kofungo, la ONG Vida, la représentante Nango légale, Ouazarabon, Namikila Poto, maman Émilie 7 ayaki déjà na Kinshasa depuis quelques jours et les Aaki Bongo ouverture ya Kofungo la po ya kokata ribbon symbolique aux sala izo la kisaka ONG Vida comme opérationnel et comme fonctionner comme ça normalement ah bomoni bien na kati na simananga bozomona bien ils a bien décoré tout alors ouverture et tiko leka bokolanda ngo pe en direct na Chebiso Télévision alors to kokota na bino longo bomona comment est-ce que les choses vont se dérouler et poto zoapé moko ya bandeko ba représentant on a ba pasteur baza awa bayaki bon ko soutenir pe événement à lelo. Merci. Bonjour lelo na ouverture ya ONG Vida lelo wa fungoli ba porte na bango pona bana nyoso na ba partenaire ba kozala bongo touché pour ba ya kosunga bana wa portela. Un mot pour cet événement, un mot pour la ONG Vida et puis pour la fondatrice nango pour la likanisa zoki. Bon, na kozala bref mke ya solo Nzambe apambola ONG oyo Vida apambola présidente nango tangu nga na ye kat nesika comme je t'ai invité nazaki na plusieurs casquettes. Je fais la modération, je suis aussi pasteur en plus na kati ministère action humanitaire voir bien aimé ba activité à boyer comme on a ONG Vida koya boyer vraiment j'encourage et je demande na ba partenaire ba ya kusunga musala oyo parce que bana o bazali awa bazana bosenga réflexion puis en plus de cela bazana bosenga éducation Vida yango moko e kokate c'est pourquoi zali kosenga bandeko nyonso ya motema malamu
Nabeta solo Nzambe obi beza koloba na biso, il est le père des orphelins. Dieu soutient toujours. Nabeka Nzamba ko simba motema ya moko na moko, bato bazana makoki pona ko apporter main forte na kali ONG. Parce que teka ya koboko la bana boye, nous irons même na ba éducation, il faut ko tangisa bango parce que lobby na bango za ko senga moyen parce que na kati na bango bazawana iya bato yo lobby bakoza basali ya Nzambe, lobby bakonza mboka pe bakomala kati wana, bato lolenge na longi bazana kati wana. Mais za ko senga lelo yo to bana ko tia biso nyonso la mettre dans la pâte pour avancement ya ONG. Vraiment na pamboli Nzambe pour na mokola lolo nyonso nekeleki na pamboli Nzambe. Bon, il y a aussi un membre de la famille aussi à participer à un événement. Le a besoin de battre un monae par rapport à ONG Vida. Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup. Moi c'est Jean Massangi. Nous sommes venus soutenir un de nôtres, maman Émilie Setimaïnga, pour l'initiative très courageuse et louable de témoigner de l'amour aux orphelins et aux orphelines. Tout ce qu'on fait par amour, on imite Dieu, qui est la personnification de l'amour. D'ailleurs, dans sa parole inspirée, en Proverbe 19, le verset 17, il est dit exactement ceci. Celui qui témoigne de la bonté, celui qui témoigne de l'amour aux opprimés, aux orphelins, il est prête à Jéhovah Dieu, le Dieu du Christ Jésus, qui va le récompenser. Alors, nous la félicitons pour cette initiative. C'est une façon de prêter à Dieu. Et Dieu qui est le Dieu d'amour, voit l'amour qu'on témoigne à ceux qui sont opprimés. En retour, sa parole nous montre que Dieu ne tarde pas de bénir de telles personnes. Que le Dieu de Jésus-Christ puisse la bénir dans cette initiative, qu'il y ait d'autres soutiens, des personnes de bonne volonté qui puissent apporter leur soutien pour que cette œuvre aille de l'avant. Et nous la félicitons, nous la remercions de tout cœur pour cette initiative. Merci beaucoup. Pour le compte de la famille, vous êtes l'oncle? Je suis son beau-frère. Ok, merci beaucoup en tout cas. Maman Émilie. Et voilà, on est là avec Yemoko, la fondatrice de Vida, ONG Vida, maman Émilie 7. Elle est là. Alors maman, bonjour. Bonjour ma chérie. En tout cas, félicitations déjà de ma part pour cette belle initiative. Alors Yemoko étant que la fondatrice, un mot par rapport à tous ces enfants, par rapport à cette œuvre ici que nous avons touché mon thème et des orphelins, au pesa bango moins un toit sur la tête, bachata mutu balala. Alors nous yoko lo bana batupe o yo bakoza la toucher, bakomona o yo bakoza le bon comment qu'on peut baloba isuko la rappeler longité. Donc faut oser la peine na mutu quoi porter l'autre aide. Un mot par rapport à ça aussi. Oui, je dirais vraiment ezali les kanismalamu pour nazala ka kosunga bana o ya kobombana. Mais nzamba alingaki malibanda tango alingaki malibanda ezalaki mpona yo na ngai tosangana mpo tosunga bana oyo. Alors eza pasi comment na bana biso lodenge bazosouffrir bazotanga te nga vraiment eloko nzamba touche nga na motema eza kotangisa bana oyo parce que lobi tomona bango boye baza batu minene. Alors nakosenga na bandeko nyonso tu na likanisi oso bo soutenir yango eza malamu donc nde bato balobi ke ntango ozo soutenir œuvre ozo soutenir oza kopesa nyongo ozo kota nyongo pa nzambe bokanga maboko te na bakotouche mitema vraiment baza na besoin tosunga bango baza na besoin ba matériel ebele bana mbetu te nga moko loboko moko nde ka tolobi esokoli elongi te mais sote komika misapi ata 5 ça va aider vraiment ya ko surmonter la pauvreté na kati ya bana biso et surtout na mboka na biso pour avenir ya bana donc nazobeya na bandeko na biso nyonso surtout na communauté congolaise na Canada na Montréal na Milton président JP ndeko yo na kati na Kisasa na besoin na yo tokutana vraiment na besoin lisungi ya soutien makasi pour na œuvre na besoin bana penda banda kotanga na septembre oyo mais osenga ka lisungi na biso nyonso pote tosunga bana oyo bakenda na avant kokufela mwana ezate kokufela ba parents ezate ke au komiso qui délaissé soki ndengani menzamba cha biso pona kosunga ba oyo bazangi to soutenir ba de menu boya to sangana bozana numéro na ngai
ezalaka affiché tout le temps ezoleka na émission et nazo répéter liso ezali mpona bandeko bazali na Canada États-Unis ezali 647 533 43 10 647 533 43 10 et mpona bandeko mosusu na bapays mosusu je pense bokotia plus 1 647 533 43 10. Merci beaucoup, maman. Merci, amen. Et voilà, encore un membre de la famille, Fête Lissuzaza Ponaloba. Bonjour, maman. Bonjour, Yaya. De la part de la famille. Oui, Ngaza Cancer Emily. Naza na kati ya famille. En tout cas, pour Nanga, eza vraiment surprise, vraiment tena koloba. Mais ça linga nde sengo makasi na kanisa kezaki ko batama. Mais siko emona ni misabatu. Nde balobi nzaka musapi moko elongo la activité. Tokoka pe kosokolelongi biso moko te loka ya sali pa nazobenga pe bandeko bazali pembeni na ye ya kosoutenir ye po eloko oyo ekende pe liboso peut-être ce tosungi ba o bazoluka lisungi ekokendele biso malamu na kati ya libota epi na famille pe toyebi ke na famille pe bazali mais po tolakisa bolingo malamu tobandi pe na ba oyo ya libanda po nzambe pe atala oyo ya biso ya libota. Alors, tant que maman peut mon petit conseil, il faut couper ça. Na ba maman bazara boti mona tiki asali boye pour ba conséquence na mo pe yango ezo créer les biso ba libélé le libanda. Un mot aussi pour na ba. Bon, pour na ba parents ba boti o bazala ka boti ya sundoli, ta musupa ko zale na mwa makoki o ya olesa mwa na fils ke matembele mais soka sundoli boye sala ka passe. Ba sa l'effort wana ezala tenete bazo mona ke orpheline ezali ba kenda okitisa te. Ba sa la pe fort wana ta na mwanda munda mba ko kwa encadrer pe bana o balobi po Bible lobi na biso bana baza ba fruit ya bantraille na biso pe lipamboli outie pa nzambe ba ebele bazo lukango bazo zwa te mais biso tango tozu yango photo batela kango. Merci beaucoup maman. Merci Yaya. Nous avons aussi un homme de Dieu à qui nous allons se poser même une seule question à répondre à Bisso par rapport à cet événement. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour maman. Un mot par rapport à l'ONG Vida. Oui, ONG Vida vraiment eza eloko moko ya malamu. Na sepe nango makasi parce que eza moko oyo Bible ezoluka. Parce que Bible lobete moto asalaka bolamu nzambe pa futaka ye. Nde tomoni mama azui idée ya kozwa bana bakufelin bana ya ebité bana ya botité. Azui bango andimi charge na bango ndenge na yokutela bango ngana kaise na okuta bana ngo lokola ndenge ne mais baza bonne santé baza bien bazolia ba vision vraiment zebele nzambe vraiment pambola. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Alors vous savez que ça peut être prier pour na bango conseil pe nyoko pesa na bato pe baza libanda bakoza pe na ba makoki ya kosunga. Alors ba initiative a boyer. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme oui, eza moko ya misalo biso pe tozo sala netinga na za na misalo tozo sala na Beni. Eza pe moko misala ya boye ezotinda biso. Eza vraiment malamu. Bato baza musika bukanisa pe pona mabele na mino Congo. Parce que kuna bozali bozalo rola ba israélite na rat Égypte un jour bolinga bozonga parce que soki bozongi na mboko bosali bolamu lokola vidate eza mingi mabe nzambe vraiment pambola ye ba ope baza kuna bo soutenir vida eza vingi malamu. Merci. Internet
République démocratique du Congo. Miss Loboutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis Miss Loboutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons appris à Kiko. Kiko. Non, quand la biloko so tozomba ya toki nte boye. Ah, toki nte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange te. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fais des tennis, tu vas pas moucher non style boye. Non, pas abusé pour de ça par 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobukana te. Soki olingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Loboutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto ekiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonaye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabula yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika subizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo to yoka ka maman Émilie Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et maman. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na o nyonso bosalaki. Lelo to yisu na lisolo mosusu osenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia. Bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre.
nasepelaka na donneur oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04